Bandeko balinga mikati na nkolo Yesu Kristo to pesi bino mbote bipai nyonso bozwi biso na mokolo lelo ezala pokwa ezala tongo kimia na nkolo na biso ezala likolo na bino tokutani mokolo lelo na cadre ya bokaboli na biso ya liloba na Nzambe po ete tokabola lisusu mutu ya liteya ya tina penza o tozana yango moko na bamate o ezali kopesa mobulu mingi na mitu ya bandimi mokolo ya lelo bandimi ebele bazali kolikia makambo wana makambo yango ezali nini ezali motuna oyo ya kopesa yano ete lifelo ezalaka to ezalaka te lifelo ezalaka to ezalaka te eza motuna moko ya ntina po ete bato bayeba yango malamu po soki bato bayebi yango te mobulu moko ekozala oyo ekomema bandimi ebele na kati ya molili kondima na bango ekobebisama ata basi bamibongisaka bambula ebele mpona kozwa bomo ya seko bakozala na risque ya kozanga bomo ya seko wana parceke soki tososoli te soki lifelo ezalaka soki ezalaka te ekozala pasi soki lifelo ezali c'est-à-dire que soki moto akufi azali malamu akei mbala moko na lola soki azali mabe akiti mbala moko na lifelo esika wapi molimo na ye ezali kotungisama na kati ya moto na bongo soki mutu akei mbala moko na lifelo ndenge wana pe azali koumela tango biso toza na bomo yawa bayeba kufa baza mabe bazikaka nde na kati ya enfer bakufaka te me banyokwa makakaka mikolo nyonso banyokwa makakaka balelaka kaka bazaka na posa ya kimia me bazwaka kimia te ezali na risque moko monene parce que sima ya liteya lokola oyo wana likambo moko monene bombani oyo ezomona penza polele te ezali ya koloba ete donc bomo yezaka après liwa c'est comme ça que omoni satana azongelaka bato na lolenge mingi na mateya wana o alalaki alotaki ndeko moko akufaki aye ayebisi ye makambo c'est parce que bamate ezali ebele lolenge wana ekangama esika moko oyo ezolakisaka bomo ezali na nsima ya liwa ezala ya malamu ezala ya mabe ezali kaka bomoi et que na bomoi wana penza dialogue ekoki koleka boyokani mpe ekoki koleka na baoyo batikali na kati ya mokili awa na bongo esengeli penza mondimi nyonso ayeba parce que ezali na liteya moko tosilaki kokabola elongo mpona komona ete satana azali na nsima ya liteya oyo ya koloba ete nsima ya liwa bomoi ezali yango wana azosala ke apesa bato bamakanisi nyonso ya ndenge na ndenge mpo bandima parce que ye asalelaka makambo wana ayelaka bato na kati ya bavision ayelaka bato na kati ya bandoto bamosusu bamonaka ye boye akokolata nzoto ya ndeko moko akufa kala akokolata nzoto ya mosali ya Nzambe moko boye aye apesi bisakoli mutu pe andimi makambo wana akanisi ete azolanda angelu kitoko penza ya Nzambe nzoka nde azolanda ange ya mabe mpe amipesi ye moko lokola moumbu ya satana alors likambo oyo nazopesa bino awa bandeko bino bozolanda ngai nayebi ete bokozala d'accord na ngai ke ezali makambo ebele oyo toyokaka ata na kati ya bamangomba na biso bapasteur ebele bazoteya lolenge wana lolenge nini ebele bazozwa lisese ya Yesu Kristo abetaki na mokanda na Luka na mokapo na yango ya 10 eteni ya 10 kino 30 na moko lisese yango ezali koloba nini nalingi ete totanga biso nyonso elongo na bongo tokota na mozindo mpona koyeba ete likambo yango ezali penza nini kasi yambo tobanda botangi oyo po ete ezali liloba na Nzambe nasengi na bino ete bomikitisa na mitema mpe tobondela Nzambe po apesa biso bososoli na ye yawe Nzambe na nguya mojasi ya likolo mpe na se topesi yo matondi yokolo ya batango mpe bangonga opesi biso occasion ya kokota na bandako ya bandeko oyo bapesi biso ndingisa sikoyo na nzela ya bitando na bango mike po ete tovanda elongo mpe tokabola liloba na yo awa tolingi tokofongola liloba na yo toza na posa molimo no mosantu ya kamba biso na bososoli malamu po tosimba oyo ya motuya ekokamba bomoi na biso mpe komema biso na kondima kati na yo zala nkolo na biso kamba biso ebandeli kino suka molimo na yo avanda kati na biso na kombo na Yesu tobondeli boye amen lisese oyo Yesu Kristo abetaki eza na mokanda ya Luka mokapo ya 10 ya motoba Luc 16 19 à 31 lisese yango ezali boye Yesu alobi boye ezalaki na mutu moko mozwi oyo azalaki kolata bilamba na kilo pe bilamba na pepele ya talo
mpe oyo azalaki koumela mokolo nyonso bomoi ya esengo mpe ya komisepelisa. Mobola moko na kombo Lazaro azalaki kolala liboso ya ekuke na ye, atondisami na babibon na nzoto, mpe azalaki na posa ya kolia mpe kotonda na mwa biteni mike mike ya mapa ezalaki kokweya na mesa ya mozwi yango. Atako bambwa bazalaki koya kolembola bapota ya babibon na ye. Mobola oyo akufaki, mpe bange bamemaki ye na tolo ya Abalayama. Moto na bozwi oyo pe akufaki, mpe bakundaka ye. Na esika ya bakufi kuna atombolaka misu, mpe tango azaki ye na kati ya pasi konyokwama, amonaki mosika Abalayama pe Lazaro na maboko maye, mpe agangaki boye: tata Abalayama, yokela ngai mawa, pe tinda Lazaro ete atia atako songe ya mosapi na ye na mai, mpe atangisa na lolemo na ngai mpo ete nazwa mwa kimia, mpo ete nazali konyokwama makasi penza na kati ya moto oyo. Abalayama ayanolaki ye boye: mwana na ngai, kanisa ete tango yo ozalaki na bomoi ozwaki biloko ebele, pe Lazaro tango ye azalaki na bomoi azalaki na bampasi ebele. Sikawa ye azwi kobondisama, nde yo ozwami na kati ya monyoko. Kutu ezali kati ya bino na biso ezana libulu moko monene oyo ezali kopekisa bayo ya ngambo kuna bakatisa ngambo oyo te pe baya ngambo oyo bakatisa ngambo kuna. Moto na bozwi alobi: na bondeli yo tata Abalayama, tinda Lazaro na ndako ya tata na ngai, njambi nazali na bandeko mitano, mpo ete alakisa bango makambo oyo, na bongo bango pe baya kosuka te na esika ya monyoko lokola epai ngai nazali boye. Abalayama azongisi ye monoko boye: bango bazali na Mose na basakoli bayokela bango. Mpe alobaki: te tata Abalayama, kasi soki moto moko na bawei asekwi akeye epai na bango, bango bakoyambola pe bakobongola mitema. Nde Abalayama alobaki na yete: soki bayokeli Mose pe basakoli baza na bango te, bakobongola motema te, atako soko moko na bakufi alamuki mpe azongi epai na bango. Botangi yango wana ya lisese o Yesu Kristo asilaki kopesa na bayekoli na ye, mpe sika oyo nde bandeko ebele na botangi na bango kutu ata ndenge na tangi boye bandeko ebele babi akasi. Yo lingi otia yango tembeme yango wana ezomona na polele ete ya solo penza tango moto na bozwi akufi, Biblia ezoloba ete ye bakundaka ye. Kasi tango Lazaro akufaki, bange bamemaki ye na tolo ya Abalayama. Elingi kolakisa nini makambo wana? Donc ezomona na comme si Lazaro oyo azaki moto mobola, me bazoyebisa biso te soki azaki moto malamu soki azaki moto mabe, parce que babola nyonso bazalaka malamu te, ezana babola mosusu mabe oyo bakufaka pe na mabe, me awa Biblia elobeli biso yango te. Ezomona ka comme si Lazaro ye azaki mobola moko ya malamu, azaki koluka eloko ya kolia lokola bapinolaki eloko ya kolia, Nzambe apesi etumbu ete moto wana na bozwi akende na lifelo. Kasi nde Lazaro ye na bobola na ye baboyaki kopesa lisungi akende sikoyo na kati ya esika ya bozwi asepela pe lokola sepelaki na mokili oyo te, akende kosepela na deuxième monde lokola bato mosusu bakokoloba yango. Est-ce que ezali bongo? Ezomona na comme si bange mbala moko tango Lazaro akufi, bange bayeba memi ye bamati na ye esika moko na lola tango mosusu epai wapi Abalayama azali. Abalayama amemi Lazaro, nzoka nde mozwi ye tango akufi balakisi ata mwange moko te akipe ye, kasi balobi kaka ke bakundaki ye. Donc ezomona comme si lifelo ezali na se, kasi tolo ya Abalayama ezali na likolo, ezali esika moko bange bazali po ete bange nde bazali komema bato kuna. Boni ezali bongo? Soki ya solo penza sima ya liwa bamosusu bakendaka na lola
bamosusu bakendaka na lifelo mpe soko penza babola bango nde bakomona lola kasi bazwi nyonso bakomona lola te. Est-ce que makambo wana ezali lolenge wana soki tozwi lisolo oyo na lolenge wana ekopesa libunga monene likambo balingi bayebisa biso awa ezali pona kotuka bazwi te ezali pe pona kosepelisa babola ete bato basepela kozala babola po ete bakokota na bokonzi na lola basengaka biloko soki bapimeli bango bato bakopimela bango bakonyokwama te ezali bongo te po tomoni bazwi lokola abalayama ye moko ntango azalaki na bomoi na se ya mokili oyo Isaka bayakob bayosefe badawidi bazali ebele bazwi lokola bayobo bango nyonso oyo bazalaki na bozwi me basalaki mpe makambo ya malamu bazalaki kokabolela bato mpe ntango bakufaki tomoni ete ezalaki kufa moko ya esengo na elikia moko malamu ya lisekwa ntango Yesu akoya yango wana nde ezolakisa biso ke awa esengeli te tosimba makambo kaka lolenge tozotangela yango bongo esengeli tokota mwa moke na mozindo na yango mpona kososola solo mokano na Nzambe ezali nini makambo nini alingi ayebisa biso awa eloko ya liboso ya kosimba ezali ya koyeba ete oyo tozotanga oyo ezali lisese seki ezali lisolo te babeti Yesu azobeta lisolo te ya likambo oyo esalama me azobeta lisese azopesa mateya na kati ya bilili azopesa biso bilili moko boye po tosimba makambo moko ya motuya oyo ezotala bomoi ya moto makambo yango ezali makambo nini ya liboso ezali ya kolakisa ete na se ya mokili oyo nyonso tosalaka ezali na mbano na yango eloko ya liboso yango wana soki ozali malamu soki ozali mabe yeba ke suka mbano ezali mpe Nzambe nde moto apesaka mbano wana toyeba ke liboso ya bato na kati ya mokili oyo tozali na badestination mibale to bisika tozali kokende ezali mibale lola to penza lifelo nazo préciser malamu bisika ya kokende ezali mibale mpona bato nyonso na se ya mokili oyo lola to lifelo pe kokota na lola to kokota na lifelo moko na moko oyo azali na bomoi na se ya mokili oyo ntango aza na bomoi yende azali kodetermine yende azali kosala makambo oyo ezali kofongolele ekuke ya lola to kokangele ekuke ya lola kofongolele ekuke ya lifelo yango wana ezolakisa ke awa Yesu Kristo alingi alakisa biso lite lokola bandeko mosusu balobaki ete predestination ezali te onono Nzambe asi abongisa makambo asi ayebi banani bakokende na lola asi akata motango na bango basala malamu te bango suka bakokota kaka na lola te na lisolo oyo Yesu Kristo apesi mokongo na likanisi wana parce que azoloba ke a partir ya oyo moto na bozwi na Lazaro baumelaki na bomoi na bango nde eyaki kolakisa penza mbuma ya bisika bakei ko se retrouver donc awa tina ezali ya koloba tete lifelo ezali quelque part soki moto akufi mbala moko akei na lifelo kasi Yesu azomema makanisi ya bato mosika na suka penza makambo nyonso epai wapi bana na bato bakoyeba na kokende baoyo bakozala malamu bazali symboliser na Lazare baoyo bakozala mabe bazali symboliser na moto ya bozwi suka baoyo bakozala malamu bakokende na lola baoyo bakozala mabende bakokende na lifelo alingi koloba tete lelo oyo tozoloba boye ndenge tozoloba awa soki ndeko moko akufi akei lifelo te ezali bongo te me alingi alakisa biso ete tozali na mpona na bomoi na biso tozali na makoki ya kopona lelo ya kopona nzela malamu to kopona mabe mpe tina penza ya lisese oyo ezali ya kolakisa biso ete soki tokambi bomoi na biso malamu na kosala mibeko na Nzambe ndenge esengeli parce que soki botali awa likambo ezali awa ezali ya mibeko moto na bozwi oyo ayebaki te mobeko oyo ezoloba ete linga mojalani na yo lokolo milingi yo moko ye amilingaki ye moko koleka mojalani na ye azokipe mojalani na ye te au point ke ata mobola oyo aye kolala liboso ya ekuke na ye abimi asote ye aleki na ye azotika tango azolia mapa minene na mesa me azotika mobola wana oyo alali na se aliaka kaka mwa biteni mike oyo ezokweya na mesa na ye ozo comprendre degré donc ya mabe
oyo ezomona ke vraiment azali mutu moko azali koumela na kati ya égoïsme moko monene nde apesaki libaku na mojalani na ye te po ete ayeba na koyeba pe bolingo parce que nzambe nde apesaka bozwi esengelaki mpenza bozwi oyo esunga pe na bolamu ya bandeko mosusu nyonso nzinga mais ezomonana ke ndeko oyo mozwi oyo asalelaka makambo lolenge wana te. Donc problème ezali awa ezali ya botosi ya mibeko. Soki mutu azolinga mojalani na ye te lokola milingi ye moko te elakisi ke atosi nzambe te parce que nzambe tozomona ye te, mais soki oyebi nanu kolinga mutu ozomona na miso te okolinga nzambe ndenge nini oyo ozomona na miso te. Donc likambo ezali ya penza ezali ya botosi ya mibeko kutu tokozongela kuna po tomona ke ya solo penza ezali likambo ya mibeko pona nini parce que bato bazaki konyata mibeko na nzambe alors que mibeko na nzambe ne nzambe apesi po ete yango elakisaka nzela makambo ya malamu ya kosala na makambo ya mabe ya koboya po ete makambo wana pe ezali na part na kati ya lobiko ya mutu na yebi ke bato ebele siko basotuki awa balobi nono pasteur yo ozoyeba ndenge nini po biblia elobi na biso ke tozali na lobiko na nzela ya ngolu na nzela ya kondima. Alors ndenge nini yo ozoloba ke nono kotosa mibeko ezali na part na kati ya oyo tozosala. Ndeko na ngai soki totangi na kati ya biblia toujours na mokanda ya liboso ya Yohane, n'est-ce pas? Totangi na mokanda ya liboso ya Yohane tozomona kuna Yohane azoloba na biso ete soki moto alobi ete alingi nzambe esengeli abatela mibeko na nzambe. Mpe soki moto azobatela mibeko na nzambe ye azali na bolingo na nzambe pe nzambe azali kati na ye. Soki azosala lolenge wana te azali mobuki lokuta pe solo ezali kati na ye te. Tokoki kotanga yango na mokanda ya 1 Jean na eteni nango ya misatu mokapo ya misatu totanga kobanda eteni ya 22. Ezala soko nini oyo biso tokosengaka tokozwa yango epai na ye pamba te tozali kobatela mibeko na ye mpe tozali kosala oyo ezali kosepelisa ye. Tala mobeko na ye yango oyo ete tondima kombo ya mwana na Yesu Kristo mpe tolingana bamoko na bamosusu na lolenge mobeko oyo ye asili kopesa biso elobi oyo akobatela mibeko na nzambe ye akoumela kati na nzambe pe nzambe akoumela kati na ye mpe toyebi ete ye azali kati na biso na nzela ya molimo oyo apesi biso. Donc tozomona ete na kati ya lisolo oyo tozoyoka awa likambo ezali likambo ya botosi ya mibeko moto na bozwi azaki kotosa mibeko na nzambe te bozokanisa lisusu lisese mususu Yesu alobaki wana na kati ya lisolo kutu na mozwi moko ya solo ayaki epa na ye mpona kozwa bomo ya seko alobi me nkolo na kosala nini pona zwa bomo ya seko. Yesu ayebisi ye sala oyo bakomi na mibeko tosa baboti na yo linga nzambe sala alobi na sali makambo wana uta bomwana na ngai kino lelo. Biblia elobi ete Yesu alingaki ndeko wana pe alobaki na ete etikali likambo moko esengeli kosala teka biloko na ye nyonso kabola na babola pe yaka obila ngai esengelaki kobila Yesu Kristo kondima Yesu ko lokola sauveur. Mais tango ayoki makambo lokola koteka biloko nyonso tosala bino non. Biblia elobi ete akendaki na mawa mingi nde Yesu alobaki ete ezali pasi mingi na moto na bozwi akota na bokonzi na lola mais elingi koloba ete bato na bozwi bakokota na lola te ezali na bato na bozwi oyo bakokota penza na lola. Donc tozomona awa ke Yesu Kristo azobeta masolo te ya makambo ya kolakisa ke lola ezali pe lifelo ndenge ezali awa tozana bomo lifelo ezali quelque part te azolakisa nde epai wapi suka na bato nyonso ezali a partir ya misala na bango oyo bazosala ezali bango nano na kati ya bomoi. Mais na kati ya Biblia tozomona makambo ebele oyo Yesu Kristo asali azolakisa penza ke liwa ezali lokola pongi ezali lokola pongi oyo bato bazali kolala pe ye azali kolamusa bango. Na bandakisa ebele boko otanga na mokanda ya Matayo mokapo ya libwa eteni ya 24 Malako mokapo ya 5 eteni ya 3 na libwa Yohane mokapo ya 11 eteni ya 11 pe 12 misala ya bantoma eteni ya sambo pe eteni ya tuku motoba. Tozomona ke na kati wana Yesu Kristo azosekwisa bato lokola bato balalaki na pongi
mwana mwasi akufi baboti baye basengi ake akoti na ndako alobi pona nini bozolela mwana akufi te aza ya kolala mpe apusani pene asimbi mwana mwasi alobi elenge mwasi lamuka mwana mwasi pe alamuki donc tozomona ke ezali penza kopesa na mokongo na liteya ya kokanisa ete soki moto akufi mosusu akendaka na lola mosusu akendaka na enfer soki ezalaka bongo ntango mosusu akomona yesu kristo akomi liboso ya ebembe atomboli miso likolo abeleli na lola abi ale kuna epai osi okei kita sikao zonga awa na mokili mpe ntango mosusu bomoni kaka moto akiti na nzoto asika ye wana akiti na mabele me yesu atikala kosala likambo ndenge wana te ata ntango moninga na ye lazalo moninga na ye mpenza lazalo akufaki yesu abetaka lisolo na bayekoli ya libi ete moninga na biso lazalo alali esengeli tokende kolamusa ye bantoma mosusu bayebisi ye babe kasi soki alali akolamuka te nde akomprendre ke bango basosoli te ayebisi bango sikoyo solo na polele ete lazalo asali nini akufi donc tozomona ke yesu kristo azali kokompare liwa na pongi mpe ye akolamusa baoyo balali liwa na pongi ya solo tokoki koloba ete na contexte ya lisese oyo soki mpenza nsima ya liwa lokola balobi awa ke na esika ya bakufi kuna atomboli miso likolo amoni mpe alobi n'est-ce pas ya solo tomoni ke lokola yesu kristo azokompare liwa azotala yango lokola pongi na se ya pongi bato bakobeta masolo mibale na mayele na bango nyonso na makanisa bango nyonso te ngai moko naza na experience moko mabe mokolo moko molongani na ngai azobetela ngai lisolo me pongi esi eyibaki nga mpenza makasi ke donc na se ya pongi wana ngai na bandi kokata na makasi alors ke ye azalaki kobetela ngai lisolo ya kete babengaki ye na moi mpo na koloba ete tata azalaki kobela tata azalaki kobela esengelaki na tongo tomibongisa lolenge nini tokokende mpe kotala ye me ngai nakatani na koseka makasi na se ya pongi wana nde ye asosoli ete te asi alali pongi esi ezwi ye azoyoka makambo nazoloba te non na se ya pongi bato mibale bakosolola mpenza na makanisi malamu te epuis awa ntango bazoloba ke nono abalaya mabanje bamemi lazalo na maboko ya balayama bato ebele basosolaka maboko na balayama comme si ezali esika moko nzambe abongisi oyo bato nyonso bakufaka bakendaka nde kuna banje bamemaka bango nde kuna lola ezalaka nde kuna soki ezali bongo ezali lokuta pamba te liseko ekozala na ntina te liseko ekozala na ntina nini ekozala na ntina nini soki moto akufi azali malamu akei deja na lola alors que azali mabe akei na lifelo sikoyo liseko atina nango ekozala nini me tozomona na kati ya biblia ete makambo wana ezali lolenge wana na emoniseli na mokapo na yango ya motoba na eteni ya libwa kino ya zomi na moko ntoma yohane asilaki komona emononeli moko mwana na mpata azali kofongola bilembo sambo ntango afongoli moko na bilembo yohane amoni likambo oyo yango tozotanga awa na eteni ya libwa kino na eteni ya zomi na moko ntango afongolaki elembo ya mitano namonaki na se ya etumbelo milimo ya baoyo babomaka bango mpo na liloba na nzambe mpe mpo na litatoli oyo bango basalaki bango bagangaki na mongongo makasi koloba ete kino ntango boni yo nkolo ya solo mpenza mpe mosambisi na bule okowumela mpenza kokata likambo na biso mpe kosenga etumbu mpo na makila na biso masopani na bavandi na mokili elamba ya pembe epesameli moko na bango mpe balobeli bango ete bango bapema nanu mwa tango lisusu kino motango ya bandeko na bango ya mosala mpe bandeko na bango basengelaki kokufa lokola bango ekokokisama tosi tolobelaki mpe likambo oyo mpo na kolakisa ete awa mpe milimo bazolobela awa oyo balobi baame ya baoyo bakufaki tomonaki ame ezali nini elingi koloba teke baoyo bakufaki nde bazoganga awa bazoloba epai ya nzambe kasi tomonaki deja na exemple ya Kaina na mokanda ya Genese ntango abomi ndeko na ye Abele ete nzambe ayebisaki alobi makila ya ndeko na yo egangi kouta na mabele kino epai na ngai mpe tozomona ete na kati ya Biblia ntango bazolobela ame Biblia etalaka mingi makila po ete bomoi ezalaka nde na kati na yango
tomonaki na mokanda na lewitiki makambo wana. Donc tozomona ke awa baza na lola te, soki bazaka na lola, soki bazaka na tolo ya balayama, tango mosusu balingaki vengeance oyo elingaki esengama te, makila na bango esopanaki ekokaki koreklame vengeance te. Mais tango awa bazoloba ete bakoba kopemba lisusu na putulu na mabele, tozomona donc ke kokende na lola sima ya liwa ezali te, pe kokende na lifelo sima ya liwa ezali te. Yango nde ezolakisa ete na mikolo ya lelo lifelo ezali te, mais lifelo ekozalaka mokolo moko. Lifelo ekozalaka mokolo moko. Nde suka penza ya makambo nyonso. Awa tozotambola na kati ya mokili, soki tondimeli Nzambe, tobateli mibeko na ye, tosali mokano na ye, tomibongisi koyamba Yesu Kristo, tango ye akoya ezala toza ya kokufa, tokosekwa, akobimisa biso na se ya mabele, po ete baoyo nyonso ya malamu na baoyo nyonso ya mabe bakei na lola te, bazali na putulu na mabele. Bato ebele bazososola yango te, bakoloba me pasteur makambo oyo ozoloba en tout cas biso moyen tondimela yo ezali te, po ete bokeseni quand même esengeli ezala kati ya baoyo bandimeli Nzambe. Il faut ezala quand même ezala bazokufa, me Nzambe abongisi esika moko ya bien epai wapi bango bakoki kokende mpe bavandi kuna, pe tango liseko na bango ekosalama bango bakobimela nde kuna te, ezali bongo te. Totala mosakoli Daniel, makambo ye asi ya monaki na ntina penza ya baoyo bazali kokufa ya malamu pe ya mabe. Alobi nini? Tozana mokapo ya 12 ya Daniel, eteni ya 2 pe ya 3. Tozotanga boye ebele, totanga ta na eteni ya liboso po ete tososola malamu. Na tango wana Mikaele mokonzi monene, mobundeli ya bana na ekolo na yo, ye akotelema, mpe ekozala eleko penza ya mpasi pe monyoko, lokola etikala kosala mate uta bikolo bizali na mokili kino na tango yango. Mpe na tango wana baye nyonso ya libota na yo oyo bakozala na kombo ekomami na buku, bango bakobikisama. Ebele ya baye balali na putulu na mabele bakolamuka, bamoko pona bomoi ya seko, pe bamosusu pona soni, pona liwa ya seko na seko. Baoyo bakozala na mayele bakongala lokola mioto na lola, mpe baoyo bakotangisa bosembo na bamosusu ebele, bango bakongenga lokola mioto na likolo seko na seko. Haleluya bana Nzambe. Awa tozomona utakala ya mbokutu ete Yesu Kristo aya, mosakoli Daniel amonaki deja makambo ya lisekwa, makambo ya bakufi ya malamu pe ya mabe ezali lolenge nini. Balobi ete bango nyonso balali na putulu na mabele, ezala ya malamu ezala ya mabe, balali na putulu ya mabele. Me bokesana ezali nini? Bamoko bakomami na buku ya bomoi, bamosusu bakomami na buku ya bomoi te. Nde wana sikoyo bokeseni ekomonana. Tango Yesu Kristo akoya, lisekwa esalami, lisekwa ekosalama pona baoyo bazwami na bakombo na buku ya bomoi, bakobima na kati ya putulu ya mabele bakolamuka. Nde lisekwa ekosalema na tango wana. Kasi pona mokolo ya lelo tokoki koloba te ete soki moto malamu akufi mbala moko bange bamemiye na lola te. Soki totali meme na ka ya Mose, tozomona ke na ka ya Moïse tango akufaki ezali tete mbala moko akendaki na lola, bakundaka ye na se. Kasi etumba moko esalemaka lokola Yuda azoloba na Biblia, ete etumba moko esalemaka katikati ya bange na Nzambe, Mikael na Satana bawelelaka nzoto ya David ya Mose. Na bongo Nzambe nde asekwisaka ya pesaka ye lisekwa moko special, po ete Satana ebana kozwa nzoto na ete abanda kosala nango mosala, abanda kosala nango mombongo na ye akokosa bato pe komema bango na libunga. Nde bapesaka ye lisekwa asekwaka bazwaka ye. Yango wana tozomona ke sikoyo na tango Yesu Kristo ayaki na ngomba mokolo moko, ye ayebaki na komonana esika moko na Elia, bayaki basololi na ye, ezali po ete awutaki na kati ya nkunda kuna ayaki te.
ezali po ete Mose ayebaki na kozwa lisekwa mpe Elia oyo amataki na lola penza na bomoi ye ayebaki pe na kokota tokokota pe na mozindo ya likambo wana ntango tokobeta masolo na makambo oyo ezotala penza baoyo bazali kuna na likolo tozali kobenga ba 24 vieillard bakoki kozala banani tokotala na kati ya Biblia bilembo penza oyo ekoki kolakisa solo ete ya solo Mose ayebaki na kozwa lisekwa ya lolenge wana mpe Elia babutaki penza likolo elongona ba Enoch oyo Nzambe asilaki kozwa epai na ye. Awa tozomona ke mosakoli penza Daniel azopesa polele likambo etali liwa alobi ete bato ya malamu na ya mabe bango nyonso balali na putulu ya mabele. Sikawa soki tososoli ete lifelo ezali te lelo tina na yango ezali nini, tina na yango ezali boye ya liboso esengeli toyeba ete na kati ya kondima na Yesu Kristo soki moto akufi azali na misala malamu misala na ye ezali kolanda ye tozotanga yango na mokanda na emoniseli mokapo azomi na mine eteni azomi na misatu kuna balobi ete nayokaki balobi na ngai ete koma esengo uta lelo na baye nyonso bazokufa kati na Kristo po ete misala na bango ezali kokamba bango ezali kobila bango. Donc tozomona ete soki moto aumeli bomoi malamu andimeli Yesu Kristo ata akufi na nzoto oyo akolala na esengo po ayebi ete lobi liseko ekozala po na ye liseko po akufa lisusu liwa ya mibale te kasi liseko po na bomoi ya seko kasi lifelo ekosala matango nini. Lifelo Biblia ezolakisa biso ete moto wana penza liziba na moto oyo tozobenga lifelo yango ekoyeba na komonana na mokili na suka penza suka penza ya makambo nyonso tango Nzambe akozwa mokano penza kosukisa Satana na basali na ye nyonso na bato ya mabe nyonso na liwa na esika pe ya bakufi nyonso ekoyeba na kozika na kati ya moto. Esika ya bakufi ezali nini? Ezali nde putulu na mabele mokili oyo ekozika penza na kati ya moto ya Nzambe. Yango nde tozomona na kati ya Biblia tango tozotanga na mokapo ya tukumi bale ya emoniseli totanga kobanda eteni ya minei kuna bazoloba na biso boye mpe namonaki bangwende mpe na baye bavandaki likolo na yango bapesaki bango nguya ya kosambisa mpe namonaki milimo ya baoyo bakufaka mpo na litatoli na Yesu mpe mpo na liloba na Nzambe oyo bateyaka mpe baoyo bagumbamelaka nyama te mpe bazwaka elingi na ye te mpe baoyo bazwaka elembo na nyama na elongi na bango pe na loboko na bango te basekwaki mpe baumelaki na Kristo na kati ya mibu koto mobimba. Bakufi mosusu basekwaka te kino tango eleko ya mibu koto esilaki kokokisama wana nde lisekwa ya liboso. Donc tozomona bazopesa biso betape to lolenge nini makambo ekolandana na tango Yesu Kristo akoya kino suka penza makambo bayete eleko ya liboso seke baye nyonso bakufaki mpo na Yesu Kristo baoyo nyonso bandimelaki Yesu Kristo bango basekwi baoyo nyonso bagumbamelaka nyama te baoyo bagumbamelaki elilingi na nyama te baoyo bazwaka elembo na nyama na elongi to na loboko te baleki na liwa sikawa bazosekwa basekwi pe balobi ete wana nde lisekwa ya liboso pe tango bazosekwa ezali mpona kokufa lisusu te bazoloba ete baumelaki elongo na Kristo na kati ya mibu wana koto mobimba. Kasi bakufi mususu oyo bazwaka elembo ya nyama bakufi mususu oyo bagumbemelaka nyama bagumbemelaka elilingi na nyama tokokoba penza na ngolu na Nzambe poto sosola nyama zali nani elilingi na nyama ezali nini na mikolo oyo ezali koya po ete tososola penza malamu lolenge Nzambe alingi kokamba biso po tozala na kati ya libunga te. Alors baoyo nyonso bakufaki na mabe wana basalelaka Satana na basali na ye oyo atyai na kati ya mokili oyo bango bakosekwa te bango bakomona donc lisekwa ya liboso te bango bakotikala na mabele kino sima ya mibu wana zomi nde bazoloba na biso kuna boye esengo pe basantu baoyo
bakoleka na lisekwa ya liboso po ete liwa ya mibale ekozala na nguya likolo na bango te, kasi bakozala banganga na Nzambe pe na Kristo, pe bakowumela na ye na mibu koto mobimba. Donc tozomona ke lisekwa ya liboso ezali mpona baoyo ya Kristo, baoyo bazwami na bakombo na kati ya buku ya bomoi. Bazoko bakoloba na biso ete tango mibu koto elekaki, Satana abimaki na boloko na ye, mpe akendaki kosangisa bikolo nyonso na bangambo nyonso mine ya mokili, na Gog pe na Magog, po ete asangisa bango mpona etumba monene ya pe motango na bango ezali ya kotanga te, bazali ebele lokola zelo penza oyo ezalaka pembeni na ebale. Bango pe bamataki likolo na mabele, lisekwa mosusu ezosalama wana ya bato ya mabe sikoyo, ezosalama mpona koumela seko na seko te, me mpona kozwa sikoyo liwa ya mibale. Liwa ya liboso bakufi na lolenge ya boye, me liwa ya mibale sikoyo bazokufa wapi? Na kati ya liziba na moto oyo Nzambe akopelisa na tango wana. Tozotanga yango na kati ya Biblia. Bango babimaki pe na mokili, mpe bayebaki na kozinga evandelo penza na basanto pe engumba oyo elingami. Kasi na tango yango moto mokitaki na lola, mpe mozikisaki bango. Donc tozomona sikoyo ke bazo sala deuxième résurrection wana esalami mpona bato mabe, kasi po baumela te. Tango balingi kobundisa sikoyo basantu, Nzambe akitisi moto na lola ezikisi bango. Ezali ndenge nini? Na Satana oyo azalaki kopengwisa bango, abwakamaki na kati ya liziba na moto pe na moto makasi, epai wapi nyama azali pe mosakoli na lokuta azali, mpe bango bakotungisa makuna butu pe moi seko na seko. Alors tozomona sikoyo kuna bazo continuer koloba na biso boye na eteni ya zomi na mibale. Balobi na biso ete namonaki bakufi baminene pe bamike, bango batelemaki liboso ya ngwende, mpe mikanda mifongwamaki. Mokanda mosusu efongwamaki, yango ezali mokanda na bomoi. Pe bakufi bayebaki na kosambisama kolanda misala na bango, pe na oyo ekomamaki na kati ya mikanda. Mai monene epesaki pe bakufi oyo bazaki kati na bango, resurrection yango wana ya mibale bazolobela awa, mpe liwa na esika ya bakufi yango pe epesaki bakufi oyo bazalaki kati na bango. Donc awa tozomona toujours résurrection wana ya mibale. Donc baoyo bakufaki na kati ya mai basekwi, baoyo bakufaki na kati ya mokili bakundami na mabele basekwi, bango nyonso bazosekwa awa, mpe moko na moko asambisami kolanda misala na ye. Eteni ya zomi na mine ezoloba boye, na liwa na esika ya bakufi ebwakamaki na kati ya liziba monene na moto, yango nde liwa ya mibale, liziba na moto. Mpe moto nyonso oyo azwamaka na kombo na kati ya buku na bomoi te, babwakaki ye na kati ya liziba na moto. Alléluia bana Nzambe. Biblia ezali polele ezolakisa biso ete lifelo ekofongwamaka ntango wana, liziba na moto ekopelaka nde ntango wana, na esambiselo penza ya suka. Yesu Kristo asi ayembala ya liboso, azwi basantu, akei na bango, aumeli na bango na kati ya mibu koto mobimba, azongi na Yerusaleme ya sika, na bato na ye ya sika, nde lisekwa ya mibale esalami lisusu pona bato ya mabe oyo na tango basantu bazali kuna na lola, bazali koumela na Kristo, bango batikalaki na se ya nkunda, na se ya mokili oyo. Po toyebi malamu ete tango Yesu Kristo akoya, likambo moko ekosalema awa ezali ete bato nyonso ya malamu oyo bakufi kati ya kondima, bango bakosekwa lokola Antoma Paulo alobi yango na mokanda ya Batesalonike. Bango bakosekwa pe bakobuta likolo na kokutana na nkolo na mipepe. Ba oyo bakozala na bomoi na tango wana, ba oyo nyonso bandimeli Kristo, oyo bakozala na bomoi, oyo akokuta bango baza na bomoi, bakoleka na liwa te, bakonetwama, bakobongwama. Na tango moke bango bakonetwama pe bakobuta likolo kokutana na ye na mipepe. Kuna nde akomema bango na lola,
avandi na bango na kati ya mibu na koto sima ya mibu koto esambiselo ya bato mabe awa na mokili sikoyo bato nyonso ya mabe oyo akokuta na bomoi moyen batikala na bomoi ezali te mpo biblia ezoloba na biso ete bakoganga kutu bakoloba na bango mbete bakweyela bango bazipa bango mpo bakoki kotelema te liboso ya oyo avandi na ngwende ya bokonzi. Donc moi wana pole wana koningana na mabele wana oyo kosala matango Yesu Kristo akoya ekoboma bato mabe nyonso oyo bakozala na bomoi na tango wana. Tango basantu bazokende na enlèvement bakei na Yesu Kristo kuna na mipepe awa na mokili bomoi ekozala te moto akozala te moto akozala na bomoi awa akozala te nde yango bazobenga boloko na Satana po ete Satana azali na mosala tango bato bazali awa te tango yo na ngai tozali nde azali kozwa bato ya kokweyisa na mitambo kokosa komema na kati ya kotomboka kobebisa mpenza mibeko na Nzambe. Me soki bato nyonso bakufi na se ya mokili ezali kaka kimia moto azali awa te Satana azangi mosala ya kosala ekomi lokola boloko akoti na nkaka azali na bonsomi lisusu ya kosala eloko te po ete moto azali te. Satana azozwa mosala po ete asi azwaki bokonzi likolo ya moto ntango akosaki Adamu na Ewa. Me sika awa bazali te akokosa lisusu nani nde esika wapi liloba ya Yuda ekokokisama. Yuda azoloba na biso boye nalingi totanga ngo po tososola penza malamu tango bato bazososola penza te kokangama ya Satana. Yuda azoloba na biso likambo moko ezalaka kaka eteni moko totanga kobanda na eteni ya motoba azoloba boye ete asili kobomba pona mokolo na isambiselo mokolo monene na isambiselo oyo bakangami na kati ya minyololo ya molili makasi bange oyo babatela bokonzi na bango lokumu na bango te kasi oyo basilaki kosundola penza esika na bango ya lokumu ye abateli bango mpe bazali na kati ya minyololo penza ya molili makasi pona mokolo monene ya esambiselo nde esika Yuda azali kolobela penza boloko wana oyo bakotia Satana po Satana bakokanga ye moko te bakokanga ye na bange na ye nyonso lokola babebisaki lokumu na bango awa bato nyonso bakufi bango bakozala enchaîné bakokangama na minyololo ya molili na kati ya eleko wana ya bambula koto nde Satana akozanga mosala kosala. Me sima ya mibu wana lokola touti kotala awa na emoniseli lisekwa ya mibale ekosalama bato mabe wana oyo bazalaki ya kokufa bakosekwa tango bakosekwa mbala moko pe Satana bimi na boloko na ye po ete azwi lisusu bato ya kokosa yango wana bazolakisa biso ete akokende sikoyo kokosa bikolo nyonso oyo ezwami na bangambo nyonso mine ya mokili. Bandeko ebele balobaki ete nono kutu yango nde ezolakisake tango Yesu Kristo akokende enlèvement ekosalema na nkuku alors tango bato mosusu bakotikala na mokili oyo bakoumela antikrist akoya te ezali penza kopesa kobungisa penza makanisi tosi tosololaki likambo etali antikrist mpona kotala ete akoya te me asi aya asala eteni na ye ya liboso babotola ye bokonzi sikawa akozongisa kaka bokonzi na ye mbala ya mibale akozongisa kaka bokonzi na ye mbala ya mibale me elingi koloba te ete akoya comme si abimaki nano te akoya te asi aya mpe biblia ezoyebisa biso yango malamu penza. Donc awa tozomona ke na se ya mokili moto akozala te bato nyonso bakozala na kati ya putulu na mabele me sima ya 1000 ans lisekwa sikoyo ya bato mabe esalami bato malamu baza na lola na Nzambe bazokita na Yerusaleme ya sika kasi na mokili bato mabe basekwi mpona kozwa etumbu ya suka oyo ekosilisa bango na mokili liziba na moto na Satana abwakami na kati wana na bato na nyonso oyo babengi nyama pe elilingi na nyama babwakami na kati wana bato mabe nyonso bazwami te na kombo na kati ya buku ya bomoi babwakami na kati ya liziba na moto liwa yango mei babwaki yango na kati ya liziba na moto pe esika ya bakufi putulu na mabele no mokili oyo ekonika mapenza ekozika penza na kati ya moto ekozika
na kati ya moto ya mbwete nzambe ayeba na kokela siko mokili ya sika mpe lola ya sika epai wapi bato na ye ya malamu bakoyeba koumela seko na seko wana ezali penza kopesa biso bososoli malamu mpona koloba ete na mokolo oyo ya lelo lifelo ezali te lifelo ezali te kasi lite ya monene oyo bapesi biso ya kosimba na mitema ezali ete maye biso tozosala lelo na kati ya bomoi yango ezali na ntina nde ntina nini penza tozoyekola penza likambo oyo mokolo ya lelo yango wana mpo bato bakotuna moto na sikoyo paster makambo ozote ya biso awa ntina nango penza ezali nini ezosunga biso na nini ezosunga biso na koyeba boye lite ya monene oyo bapesi biso na kati ya makambo wana ezali ete bazali na mose bazali na basakoli bazali na mose bazali na basakoli nsima ya liwa manso ekosila ata basali mese na ntina ya bakufi ezali na impact moko te ekochange makambo te ekobongola makambo te soki okufaki malamu misala na yo esi ekomami ekobila yo soki okufi mpe moto mabe misala na yo mpe esi ekomami ekobila yo mwaye moto abongwa na lisusu nsima ya liwa ekozala te yango wana omoni ke na lisese oyo babeti awa ndeko oyo akufaki mwaye kutu ye moko asekwa azonga na libota na ye ezali te meme ntango désir ezali yake mutu moko asekwa po aya koteyeba oyo baza na mokili babongola motema ezali te sango oyo bapesi ezali te bazali na Moïse na basakoli bazali na Moïse Mose azali wapi na mokili oyo lelo okoki koyebisanga Mose azali wapi parce que ye mpe akufaka tomoni ete asekwaka akei na lola Mose oyo bazoloba na lisese wana ezali Mose wana te kasi ezali nde mibeko oyo Mose ayebaki na kopesa ntango bozotanga na kati ya mokanda ya Yohane okomona na mokapo ya mwambe Yesu Kristo azoyebisa bayekoli na ye olobi ete soki bondimelaka Mose bolingai mpe bondimela ngai parce que Mose akomaki makambo na ngai Mose akomaki makambo na Yesu Kristo Mose donc ezali mibeko mikanda nyonso Mose akomaki mpona kopesa mibeko na ekolo na Israel po ete bayeba lolenge akotambola liboso na Nzambe yango wana nde Mose toza na ye lelo Mose oyo toza na ye mokolo ya lelo ezali nde mibeko na Nzambe te mibeko na Nzambe oyo Nzambe apesaka na mokili na nzela ya Mose eske tozotosa yango bazali na Mose na basakoli toza na bango yango nde témoignage oyo toza na yango lelo lokola Isaïe alobaka kala alobi à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'aurore pour le peuple donc esengeli botosi ya mibeko ezala pe kosakola sango malamu litatoli ya Yesu Kristo ezala makambo wana mibale nde ezali kokamba bomo ya sika nde ezali kokamba kondima ya sika kino tokoyeba na kokota na lola ntango Yesu Kristo akoyeba koya tozali na Mose tozali na litatoli mais sikoyo yo ntango ozotambola lelo na kati ya kondima ondimaka kaka litatoli obwakisaka Mose ou bien ozali na Mose mpe ozali na basakoli ozotambola na litatoli na basakoli ozotambola na Mose elongo po ete oyeba na koyeba nzela ya lola mayo ozosala lelo yango nde ekopesa yo ekofongola lelo ekuke na lola to ekokanga tozozwa lobi kopenza na nzela ya ngolu wana Nzambe apesi biso nyonso po ete tosepela na yango mais sikoyo suka ezali ndenge nini eske ngolu ye kopesa biso bonsomi ya konyata mibeko na Nzambe te bazali na Mose na basakoli bayokela bango soki bayokeli bango te ata mutu asekwi auti penza na bakufi azongi epa na bango bakondimela ye te tala ntina nini po bato bazoboya kondimela Mose bato bazoboya kondimela basakoli Yesu Kristo akufaka te asekwaka eske bato bazondimela Yesu me bakondimela nani mosusu parce que ye akufaki asekwi pe me bato bazondimela ye kaka te tala liloba monene ezali ete tozali na Mose tozali na basakoli mokolo ya lelo awa nga nazoyebisa yo ndeko na nga ozali na Mose ozali na basakoli Mose ezali mibeko na Nzambe tosa mibeko na Nzambe umela na bolingo na Nzambe lokola totangi wana mokanda 1 Jean na eteni ya misato umela na bolingo na Nzambe Nzambe umela kati na yo simba litatoli na Yesu Kristo yekola bisakoli ya Biblia mikanda lokola mikanda ya Daniel mikanda lokola mikanda ya moniseli o ezali kolakisa biso makambo ya eleko ya biso ya lelo makambo ezali kokamba biso na eleko ya suka na tango ya suka tango Yesu Kristo azoya po ete toyeba na kumilengela
yango nde bosenga na ngai monene epai na yo ndeko na ngai ete oyeba solo penza komibongisa kotosa mibeko na nzambe kobanga nzambe pe koyeba kotambola malamu okotuna ngai mibeko na nzambe ezali ndenge nini eza kilo te yesu kristo akomisaki yango penza lolenge nango ezalaka linga nzambe na motema na yo mobimba bomoi na yo mobimba na misala na yo nyonso makasi na yo nyonso linga nzambe pe linga mozalani na yo lokolo milingi yo moko linga mozalani na yo lokolo milingi yo moko na mokanda Matai mokapo atukumi bale na mitano Yesu Kristo azoloba kuna ke na tango akoya bato mosusu ebele akotia bango pembeni akoyebisa bango bolongo kuna mosika na ngai po ete tango nazaki mutakala bolatisaki ngai te tango nazangaki akolia bopesaki ngai te tango nazangaki sika akolala bopesaki ngai te bakotuna tomonaki yo tango nini nakoyebisa bango ete tango nyonso moko na baoyo bandimeli ngai azalaki na kati ya pasi wana pe bosungi ete ezali ngai moko nde bozalaki kosala bongo sikoyo yo lelo attitude na yo ezali ndenge nini eske ozotambola na kati ya kotukatuka bato peut-être mpo na lolenge na bango akolata peut-être mpo na lolenge na bango akotambola peut-être lolenge kaka pasi yo baza nango na kati ya bomoi okomisa bango bandoki bakoki kozwa lisungi na yo te bolingo oyo nzambe azoyebisa yo linga mozalani na yo mwaye olakisa bango lisusu ezali te tango nyonso ozopesa mokongo na bandeko oyo bazali na kati ya bozwi oyo bazali na kati ya bosenga epai na yo alors ke nzambe apamboli yo keba tango mosusu ozobwakisa mose pe okoya kose retrouver suka penza lokola moto na bozwi oyo toyekoli awa na mokanda na Luka mokapo wa 19 ndeko na ngai bosenga na ngai epai na yo ezali ete osimba penza malamu mayenkolo atindeli yo mokolo ya lelo mpo na koyeba ete oyo ozosala lelo ezali na lifuta na yango mbano na yango ezali suka okobuka me okobuka nini okobuka bomo ya seko to okobuka liwa ya seko me nzambe tango azomemela yo sango oyo mokolo ya lelo ezali po ete alingi yo alingi ete yo obuka bomo ya seko o se retrouver na ngambo ya abalayama na ngambo ya abalayama ezali nde kondima baoyo bazokufa na kati ya kondima nde oyo bazobenga saint d'Abraham oyo bakolala na kati ya kondima na espoir ya lisekwa lokola abalayama pe azaki na yango espoir ya elikia wana ya kosekwa lisusu tango Yesu Kristo akoyeba na koya na bongo ndeko na ngai soki omibongisi malamu otosi mibeko na nzambe osimbi litatoli na Yesu Kristo lolenge tozali kote yo yango yeba ete fungola na lola ezali na kati ya maboko na yo pe ekuke na lola efungwameli yo liboso mpe okokoma na lola kasi soki opesi mokongo ekozala mawa mingi po ete moyen opesa lisu justification ezali te okoloba nini ete bayebisaki yo te yo yozoyoka sango lelo simba tango ozali na bomoi sala ete lelo deja odetermine okokende wapi suka na nyonso okozala wapi na lola to na lifelo po ete moto moko monene nzamba bongisi mpo na bato mabe nyonso oyo bandimeli ete me mpo na ngai na beleli yo ndeko na ngai ondima penza kolanda Yesu Kristo kotosa mibeko na nzambe kosimba litatoli na ye lolenge tozali kote yo yango enfin que oyeba na kozwa bomoi ya seko soki wana ezali mokano na yo tikete yawe nzambe na ngai apambola yo apambola libota na yo apambola misala na yo asimba yo penza asunga yo ete oyeba na kokola na kati ya kondima oyika mpiko pe tango akoya oyeba na kozwa bomoi ya seko pe yo na ngai tokokutana tango mosusu mokolo wana nde batémoignage ya malamu ekozala ete soki ngai na koti awa ezali mpo na yo kaka liteya pe mokolo moko kimia na nkolo nzambe ezala likolo na yo mpe ewumelisa yo na kati ya bolingo na nkolo na kombo na Yesu Kristo amen tobondela yawe tata na biso topesi yo matondi na maemanso osali na biso opesi biso bososoli ya koyeba ete ezali biso kotambola na mokili oyo predestination ezali te kasi yo obongisi ete moko na bonsomi na ye amiponela abongisa epai wapi ya kokende tomoni manso lolenge koleka epai wapi bato malamu bakokende kosuka pe epai wapi bato mabe bakokende kosuka biso nkolo tondimi ete tozali ya yo obengi biso olingi biso pe opesi biso sango oyo po ete biso pe tozala na ngambo na yo tikete bakombo na biso ekomama na buku no ya bomoi na tango penza suka na makambo nyonso ekoya biso tozwama na bayeba kozwa part na liseko ya liboso pe toyeba na koumela elongo na yo kolo na biso tikete otala bandeko nyonso bazwi mokano ya malamu mokolo ya lelo ya kolanda yo
ya koya epai na yo ezala na nzela basinga tango bakobenga nkolo na biso fungola bikuke na yo po ete bakoma mpenza na nzela na yo mpe tango Yesu Kristo akoya bango bamonana lokola mpenza mioto oyo ezali kongala na likolo bakota na kati ya bokonzi na yo yango nde bosenga na biso mokolo ya lelo ete kimia na yo ezala na bango nyonso na kombo na Yesu Kristo amen.